Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kisasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karatakate ya on a bien yo Jima mokende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Umela, KNB, ko zape te so kutana ngo check ovandi. Mbote balandi ya magazine Kinshasa na biso o ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Baïta Major ba réagir par rapport à l'élection et à gouverneur na ba vice-gouverneur au Salamaki lobby mercredi 10 avril 2019 na 22 provinces sur 26 ba mettre en cause accord ya FCC Nakash élément ya Dimaweja. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banakino oyebi eloko esalami d'abord ezanango eloko ya sikate parce que o esalami ezalaki déjà dessiné bien avant ndeko candidat na biso azui uniquement ba voix oyo esengela zoango mais seulement que moi loyenge eza na ngambo baninga mususu esengeli baza lokola ba partenaire na biso notamment bato alamuka bango pona bango vomie bazala na bato akabila ke bazala na biso yango moni makambo wana esalami na ndenge wana bon lokola eza élection esalami il n'y a rien à dire donc esalami c'est bon. Corruption mboka sosa na corruption et quoi avancer ndenge ni parce que mboka eza besoin ba recette ezo kota écoute na kisa l'état pour résoudre le problème banzela et le problème ya infrastructure les autres ngambongo un individu yofani na poste ba PCO yo zimbongo na potonga banda kuna yo posaka makam na yo mboka za ko avancer te tant que mboka avancer te yo revendre kimia ba population en sécurité comme un chef de l'état qui est incompétent parce que les compétents il faut déboulonner parce que système on a oyo ndeko kabila tika ki na place na ko féliciter bandeko ya FCC ndenge ba gagner na ba province nyonso ba place musule magui et salami lokola kotondo na biso mizowe au monde ba PC ba big ba ko tatina kati ya batande force za ko salama OK na katanga même tungwa wa kumwanza a dénoncer bilo que non il y a des magui au sein de la province mususu mais on n'a pas le choix banda FCC bimi coup de chapeau de ba récit ba gouvernement nyonso parce ba ganaka biso déjà na élection provinciale na nationale biso moya ko sala autre mais avec no monitor jouer na ville ça sur 48 députés to bisa ki 12 députés na cash na moni était il faut te mettre à côté coalition parce que ça n'a pas raison d'être pourquoi parce que apparemment c'est comme si on va toujours une stratégie machiavéliste pour préparer l'élection à l'avance 2023 du fait que bazwa ba municipalité bazwa ba territoire décentralisé de choses dans le pour que base la facilité de intérioriser l'idéologie en réalité tant de lobby coalition veut dire que non il y a partage équitable de pouvoir si c'est maintenant pour la vision de Moni que non le chef de l'État peut avoir le pouvoir discrétionnaire pour la nommer premier ministre ou pour la Moni il peut aussi revenir soit des l'INC soit des l'IDPS pour naturellement savoir que nous sommes là pour prioriser l'intérêt général de la population et non l'intérêt égoïste mais tout le monde n'a pas tout le monde tout kindele parce que crainte des années Monika quand ndenge bazo agir na ba élection tout ça même na ba makambo e kosenga vokat na kati ya parlement lokolo baza ebele ba bandika ko sala kan ndenge mokwana alors que coalition wana yo servir na eloko moko te donc isa eloko moko ya vide ya batu ya maili na batu baza non non isa normal te donc bandiko FCC
va changer comportement parce que si va changer comportement te biso peuple toko s'occuper na biloko wango toko senga sikoyo coalition ekatana. Papa Sampayo, membre ya IDPS, pour naye Jean-Marc Kaboun, Aza David ya IDPS oyo Nzambe atindaki po aboma Goliath oyo ezali bongo majorité présidentielle sortant pour IDPS azwa bokonzi. Oyo nungu wana bazoloba ezana nzela atamukete. Ezana tinate Jean-Marc Kaboun Aza David, le roi David. Ceux qui tozalaka na yete oyo Nzambe atindeli biso David mbele yo moko yebi ke David nde muto abomaka Goliath, mais soki mpona ye te mbele toza na pouvoir esika ndenge tokomi oyo lelo te. Ye nungu oyo eza wana mpo ye alinga corruption te. Avec corruption bokoyokana na ye te. C'est lui le roi David, Jean-Marc Kabound. Omoni bato wana bakendaki bango moko po voter na ndenge na bango baliaki mbongo, mais Jean-Marc Kabound aza provincial te, aza national. Ye azalaki na kati na bango wana te. Relation na biso eza musala malamu, relation ya liboso nde yango wana. Soki ozoya na relation na cadre ya corruption wana bokoyokana na ye te. Relation ya liboso eza kokonte le peuple d'abord. Ozo comprendre? Ngai nalingaka Jean-Marc Kabound makasi de plus. Et puis ndenge nazoyebi soki aza le roi David. Omoni mbuma oyo babomaka nango Goliath, c'est lui qui a fait tout pour base ezala, base etelem. Yango to sepela ngai moko nazo encourager ye de plus que Nzambe abakisile mikolo ebele pona pouvoir oyo tozui à travers lui-même en personne. Ye moko mutasale meeting que topesi président Nabiso 48 heures à regagner Kinshasa. Ozo comprendre quelle sagesse talakaka sagesse one, même Salomon bati ya bisika na bisika bayaka pona kotala sagesse nini ya Salomon. C'est pourquoi Jean-Marc Kabound aza donc posé. Évangéliste Pianaka Tomba Célestin, alobeli vision naye oyo abandaka kolobela uta kala. C'est au mystère caché de deux doigts oyo Dante Etienne Tshisekedi azalaki kotombola lelo et koki sami epa ya président Félix Tshisekedi. Bon, vision oyo et bandinga moi kala. Tango wana papa pointaki deux doigts après conférence nationale. Na landela ki yango bisono soto bana pointer deux doigts pour tout monde cause nezaki juste. Mais par après na comme ko zoba vision na ba chaque mouvement, ba chaque manifestation, na comme ko zoba vision, na ba songe. Alors ti nandenge to ko comme na pouvoir ya chef de l'état lelo et puis ezo continuer kaka. Ndenza ko lakisa ngai ke pouvoir ne batamaki na chiffre de po babi IDPS 20K. Donc pouvoir e batamaki wana. Nzamba tamsaka mokili na ba chiffre ba nombre pe ba signe. Mais na signe na ye Nzamba bande ko tamsa banda ko botama na ye origine na ye carrière politique pe pouvoir na ye. Abande ko meme na ba chiffre 2. C'est-à-dire ko botama na ye. Ce qui totali première révélation. Eza d'abord Nzamba talisaki ngai ke asali justice na kati ya mboka oyo. Toza na 4 langues nationales. Na kati ya 4 langues nationales, pouvoir ekoyaki na ba Congo selon plan ya Nzambe, ya mibale ko na Bangala, ya misoto ko le doublé de ba Swahili pe etikalaki baluba nde akokisi justice na ye. Mais na baluba ekoyaki na Kabe ya Kamwanga oyo ezali village d'origine na bango. So tali Kabe ya Kamwanga ozwi baka ya miba ozwi DK eza na chiffre 2. Donc esengela ki lokola pouvoir ekoki na Kabe ya Kamwanga ekanga muto pe azali na chiffre 2 wana. Mais okomona papa oya bundaki le défunt Etienne Tshisekedi wa Mulumba azana signe na chiffre wana te. Eko kanga mwana. C'est pourquoi le kangaki mwana c'est que mwana peka fallait kalanda papa na politique en dehors ya bandeko na ye. Ezaki nde pona formation
ya koyeba ndenge ko gouverner parce que chiffre c'est kangaki soko tali Etienne Tshisekedi wa Mulumba otali Tshisekedi wa Mulumba ça dit ba chiffre ba lettre à liboso ezali T na M mais chef de l'état actuel ezali Tshisekedi Tshilombo ça dit ba T mibale parce que ekoyaki na origine Kabeya Kamwanga c'est que faut kanga pe ka mutu azana signe ya deux chiffres parce que kokoma vie ya mutu po ezape chef de l'état po ezali histoire ya mboka c'est-à-dire banda origine na etilelo tengi na DG Jimmy Mukendi asunga ngai po livre ekoma ti epai ya président po ye nayebi ke bazali ba proche ya chef de l'état direkabi ya chef de l'état nazosenga na bino na autorité nyonso ya mboka ba musicien ba artiste et comédien pourquoi pas ba société ya mboka na masolo ya miliki mokonzi na yango ezalaka kirigan oyo bato nyonso bayebi na yango Beltesco mpona kosepelisa baklient na ye mpe mpona komema longue vie na mabota abimisi miliki kitoko na nkombo ya kirigan full crème miliki moko instantané soki otie yango na mai ekobimisa mbuma te. Beltesco toujours pour na kosunga ba client na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati yango babenga ngo Kerigol full crème, ça dit crème eza na kati eza miliki moko okosalela ngo ba yaourt eza miliki moko okosalela ngo ba biloko ebele na pâtisserie et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa omona osomi na alimentation osomi lipa batie ba miliki likolo eza crémé yango na qualité ya miliki Kerigol oyo eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye eza na ba vitamine D eza na ba vitamine ebele ezali na ba protéines ezali surtout na calcium surtout pour na bana mike oyo bazali kokola malamu te et surtout pe na bato oyo bazana santé ya malamu te et pe na bato oyo bazana ba malaise esengeli omela miliki babengi Kerigol full crème tobi Kerigol full crème la miliki mosusu ezaka crémé te ezana ngaka miliki instantané mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye yum toza na boutique toza na magasin leka na ba distributeur ya Beltesco leka na magasin Beltesco osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Bajen Bobengami mokolo ya dimanche 14 avril 2019 na stade Tata Raphaël pour na ko célébrer messe de Rameau et le ngula tata wa biso épiscope Fridolin Ambongo. Bilenge ya archidiocèse à Kisasa boza wapi bilenge kin est kin centre kin ouest banso tobiangami olomingo ya le 14 avril 2019 na ngonga 9h na stade Tata Raphaël tobengi bino boya mokolo ya le 14 avril 2019 na stade Tata Raphaël tokozala wana elongo na tata épiscope wa biso lokumu Fridolin Ambongo Besungu toni kofongola génération ya sika tobengi génération Fridolin Ambongo Besungu bilenge boya ebele boya koyoka tata épiscope eyenga mandalala mpona kosambela elongo na tata épiscope ya lokumu ya Kisasa tata monseigneur Fridolin Ambongo Besungu journée diocésaine de jeunes édition 2019 bonso tosambela elongo bilenge bonso tuya meke tosere stade de Tata Raphaël mpona koyamba tata épiscope ya lokumu ya kozanga te mobimba na banso
Centre culturel Boboto pour promouvoir culture congolaise a organisé festival Toyokana comme invité Bayuta de Kadi Yoyope Mokano ya Bambala ya Bandundu samedi 13 avril 2019 à 17h na salle de spectacle Centre Boboto, droit d'entrée 5 000 francs. Le Centre culturel Boboto entend promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité, avec l'espoir que ça peut mettre ensemble le cœur des Congolais pour que nous puissions non seulement chanter nos vies à l'unisson, mais aussi apprendre à nous connaître et à nous aimer. Venez donc nombreux pour découvrir l'art, la culture des peuples du Congo. Kamulongwe, longo laban, mwende kalamobola. Wemie, mima. Mungu mwana makusola nge kakela waya wesa. Wana Kamulongo, betu bana Bandundu, ti bana Kasai, betu ke ya kuvukana, samo betu sala kisalu kisika mos, betu ke benimi ve betu ke ya kuwakana. Alors tobengi batu nyonso oyo atangami muluba mukongo muswahili mungala nyonso biso nyonso tozala na kati ya centre culturel ivo musomba kwa bambende njakwila samishe menji kwa kwanikila kwetu kundela bana betu balumani bakashi centre culturel Boboto ujunu elelu bila le 13 avril à partir de 17h festival Toyokana lwa ibonso balumani bakashi lukumona malumimpa ajibanu longolele merci Baswahili batoto wa mama bakongo beto na beto bakongole bangala boya Journaliste magazine KNB bakenaki kotuna ba parents pona nini mwana ya mwasi soki ba sente faute ya kepa ya maman kasi soki ya bali fierté ya papa. tomonaka mingi na bafamille soki mwana basante faute ezalaka ya bamama kasi soki ya bali fierté ezalaka ya bapapa na yango magazine ya KNB kitaki na terrain mpona kotuna différentes réactions ya baparents tolanda reportage oyo. Quand papa na maman baza ensemble souvent papa qui na musala éducation mutapesaka éducation plus ezalaka maman papa pa apesaka na éducation mais plus mingi ezalaka maman parce que maman nde aotikala na mwana maman mutazobokola mwana donc maman mutolakisa mwana nzela nini oye fakindi siko soki neti mwana basente il faut papa silika il faut mwana koma ya mama po mama mutasali asali ki bwana na ye basente po soki azaki kopesa éducation bien azaki koencadrer bien lakisaki nzela moya malamu mwana banga basente te pour tongo lotambo ke mama pekisa te tina kotambola kokende boyeke mwana yokwasa ayebi da nzela otambola akotambola tango wana mama te continue plutôt na bapapa oyo bazalaki so mwana ye basente ekomi ke mwana azafi yanga taza mwana mama continue opesa bapapa mwana omoni mwana ye na zemi oyebe esika euti faute eza ya mama te faute boyoka bapara nde boyebana koteya bana biso bamama lelo tozoyeba koedike bana te bamama ya biso nde baedikelaka biso ezalaka ndenge mosusu bamama lelo bakomi kotika lese ya lepa ya bana mwana kokobima libanda aye na telefone oza na temps na otuna mwana te kozwi telefone wapi or na vie ya lelo tout d'abord il faut kotalisa bana faut kozala na dialogue entre mama na mwana o lelo soki mwana na bongi eza bolamu ya yo mama na tata beaucoup plus na mama mpona nini mpona mama atikalaka na bana na ndako papa nde mutakenda mosala mwana koki kosala mabe yo mama nde mutokoya kopesa rapport mpe ya epai ya papa eloko na kosenga na bamama ya biso surtout biso bamama ya bagene lelo soki oza na mwana ofo kozala na dialogue entre mama na mwana kotikela mwana lese ya leti bon nakoloba boye mwana abebaka apartir ata mosusu basi mpenza ya malongo ezalaki te parce que mwana oyo soki ayebi nzambe kobeba nde ezalaka mpasi mingi
Vous comprenez? Normalement, moi, il faut que les parents orientent à partir de l'église, ti âge de puberté qu'on les caille. Mais surtout ça, les autres, on dit que les bébés, tu condamnes maman mi parce que maman ni va vendre na bana na ndako. Ba on va pas remplacer sur l'avenir ici. Alors moi, nous sommes bébé donc ça va passer dans mon thème. Il faut toujours être prudent. Sur mon information, moi, abisinga papa. Ngape papa, na cause de la nette soldat. Il faut dans la douceur parce que vous faire ça mon conseil à kimia, moi on pas comprendre. tosimbaki mwana azalaka ya papa pe ya maman eza te ke soki mwana basante ya koma ya maman papa na maman esengeli basubir baresponsabilité kini eleki partout. Tebiki ba papa bazalaka responsable na mabota yango Charline Bokangi atuni ba papa soki pe mama aza na droit ya kopesa mwana kombo na ye ya famille. Kinshasa l'équipe partout le micro ya magazine KNV et kitaki awa na veni Louvre na commune ya Lingwala kosona ba papa pe ba maman soki na libota mama pe akoki kopesa mwana moko kombo tola. Kombo sana ngolo moko to kombo fama miti zaka bongo neti ngabana na bana pe vane moko yewana ana kombo na ngai tu bana 5 bana kombo na mama ba mbeso albi ya pesa ko ba pesa na ye kopika kombo ngo ba to komi na famille wana za toujours mwana ngai comme dans na façon na ya memela neti ngana memela na façon na ngai po na ngai ya problème do mona opesa pa mona opesa tena no graffiti mama za droit opesa kombo soki papa zati soki papa zali na mama zali baza ensemble papa nda opesa kombo mais kombo neza na signification bien c'est eza mabe na lingango te po euté pa papa jamais kombo ezali ata voisin pembeni abengi alingi mwana wana amopesa nga oyo ndo ina ngai akoki kozwa na ye tata pe na famille na ye pe akoki kopesa eza nango ça dépend o te eza kaka kopesa oyo amonani eza nango ebebite o bapesa kaka famille na te bakombo oyo epanzanaka kaka ata famille mosusu bomesana na bino boza bien azwi na ye mwana na bino kombo exemple eza nga moko tokabola nde tobota mobali na nga ya liboso ndo ya mama na ye ya mibali na boti mapasa nga nazwi kombo ye pa azwi ya misato aboti mpe mapasa ye mpe apesi papa na ye nga mpe napesi papa na nga po tosolola obligatoirement bapesaka bana na bango kombo na ye c'est obligatoire ba maman oyo bapesaka conseil au pesa papa au bazé que soit boti bana bana mona boti bana seki bana e bandeti na suka yeka na yeka oui azana droit et surtout il faut dialoguer avec la famille so bwana na bolingo nyonso na dialogue moi si azaka mumbute aza moko ya loboko na yo so gauche ezali droite pe fozala donc il faut bazaka na koyoka na boti bana mibale nazi mwana liboso ngam pesa kombo mais mibale na tikela madame na ngayem da pesa kombo mais onga na ko pesa tangue parents to pesa pe basi pe confiance hein so yo pesi mwana moko kombo otuni pe chérie bien madame to pesa mwana kombo ni moi c'est ko pesa pe idée moi signé César mabete boti kolanda ba différentes avis ya ba papa pe ya ba maman ndenge ba réagir na micro na biso kasi likambo ya kopesa mwana kombo eza likambo ya koyokana entre papa na maman pour maman pe azana droit ya kopesa mwana moko kombo Kinshasa l'équipe partout. Kota l'éducation ya bana yango kasana ndaka atuni ba maman pourquoi babobaka mabe ya bana balingaka te ba papa ba yeba mabe wana. L'équipe partout magazine ya KNB kitaki na terrain koyeba pourquoi ba maman ba bombaka mabe o bana bango basala kalanda futo landa. C'est go bomba mwana tel comme ça eza ya mabe go bomba jamais bana so zo bomba mwana opesa mwana mutu makasi bana mingi lelo bakomi bakuluna la yo bombiye lobi ka osala mabe bani te bombi eza malamu te bakobomba mwana eza malamu te mwana foko lobana il faut koteya ye so bomba ba fille te il faut ko éduquer nde mwana ko lakisa ye mais ko bomba mwana te mwana soki asali mabe il faut ko éduquer il faut ko conseiller surtout mwana mwasi faut ko conseiller pour mokile se baby malade se ebele bazemi pe komi pamba faut ko éduquer mwana ko lakisa pena mwana ndenge ezalaka koyoka mwana soni te yo mama to bombaka pota mususu boye soki yo pe papa zo silika yo pe le botia liloba mo pona mwana ezaka papa tomboka kasi makasi
donc okoki koloba bon mpo papa aza mpe ya kokita donc mwana lelo soki abebi eza mpasi ya yo mama donc fai tokonseye bana na biso ya basi bakende na nzela bien mpo lobi mpe tomona bolamu na bango. En tout cas, toyeba kobatela bana na biso ya basi mokili eza ya obeba malade ezali mibali bamonde bandenga mabe bimi ebele donc soko obateli mwana te eza mpasi. Omoni ntango mama aza na kati ya ndako mama nde abatelaka bana mama nde azali lokola moto ali mibale na kati ya ndako ya liboso ezalaka papa mama nde atikalaka na bana ntango mwana asali mabe ya liboso yo mama okofandisa mwana otuni mwana osoli na mwana oyebise sikoyo na oloba na soko oza mutu yoka po soki mabe wana se répéter lisusu na kobomba te na koyebisa papa comme ça soki nayebisi papa ngana papa nde tosangisi makanisi toyebi nini tokosala mpo na yo mwana nga mo mama soki mwana asali mabe ya liboso na bombi ya mibale obombi donc nazobongiso te wana nazobongiso te donc nazotika yo nde obeba mpo nga akoza na limite na suki mais papa akoya akose compléter donc eza kaka te ke so mwana asali mabe ezalaka mpo na mama te il faut ya liboso yo mama obimisi mayele no lobi na mwana soka yo kite olobi na papa comme ça bosangisi makanisi ndeni bosola na mwana likambo mosusu ezalaka okoki koexplike papa likambo mosusu mpe ezalaka yo moko mama mpe okoki koregle yango à travers mwana na yo. En tout cas vrai mama kobomba mabe ya mwana te il faut dévoiler même devant papa ne peut pas solution entre papa na mama mpo bango nde baboti mwana bana bakozwa solution mwana mpo soki abebi eza perte ya mama eza perte ya papa. En tout cas batika biloko wana mwana aza ya papa na mama mwana azwaka éducation mibale na kati ya ndako ya papa na mama peut-être yo mama oza faible mais ntango akomona papa sa nini azongi nsima batika bizali il faut que likambo so ezali yebisa papa ata papa ngo aza kanda ndenge nini yeba ndenge oexplike mpo bozwa solution éducation ya mwana comportement ya mwana. Kobomba mabe ya mwana ezali vraiment malamu te po ezali ko détruire éducation ya bana soki mwana sali mabe il faut papa pe ayeba mabe o mwana sali po mwana botamaka na papa na mama Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya édition na biso ya mokona lelo na sima ya caméra nazalaki na Hervé Zaka merci na fidélité pe confiance au bozo lemba te kopesa na biso kasi bobo sana kate kozalaka toujours connecté na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout Kinshasa na biso